Renaissance azana posa akozala pe na posa kotikala na posa wana ya mayele makanisi ya mutu nyonso oyo akoki ko mema quelque chose pour que Renaissance ekende liboso. Voilà. Bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les René Sireno Sobozali, na ville, province ya Kinshasa, na bige na poko lelo boza ebele liboso ba post téléviseur na bino pour na rozala émission na bino ya actualité, émission topé sarabino ba news si votre club chéri les FC Renaissance du Congo, émission Fibo Nouvelle Vision. Fibo Nouvelle Vision pourquoi lelo ya role bako tout trois até parce que le loto solo la loto betama solo. L'influamento est à la bord. Ne l'expliquez bien l'influamento la zone to panzama solo to betama solo équipe nabiso le FC Renaissance du Congo. Merci na équipe technique nyonso et accompagné biso na poko lolo yemo na ma solo mukonzi na biso sika ya gelor muya. Vraiment donc félicitations talara yo ya gelor muya na caméra na zona ya Enoch. Pourquoi pas le 9 le plus puissant Atlético de Madrid, Fernando Torres. Yemoraza wana donc to beta masolo to panza idéologie na makamura nengezala toujours le club na biso le FC Renaissance du Congo. Merci et bonsoir na double maître double boss Piné à train Ntsenguku di Bende hein et quoi mutu quoi Bende maître Cléophas Billy Maloua. Merci infiniment à double aigle, le président Willy Kindembe. On accompagne 6 contre 2 pour la bonne du matin. Merci à tous les présidents sectionnaires. Oyo, Boza, Nassima toujours. Il y a double boss, double maître, Piné à train, le président Billy Maloua. Amis téléspectateurs, nous avons une émission en direct. Tout le monde partout. Tous les 24 communes à ville province à Kinshasa n'a pas quoi le lot n'a mis ba guerrier ba soldat FC Renaissance du Congo ba ta vérité pour les ngami ko na benga bango les dio gagnants deux fois té nazana Adem Yannick Luke administrateur général ya groupe Bosolo na Fibo Adem bonsoir na yo. Bonsoir à Podiko. Neni. Kitoko. Santé normal. Pépélé. Très bien. Nadem Yannick Luke ne tombé tama solo. Nazana gauche nangai. Prince Kassongo le bourgeois. Prince Kassongo le bourgeois. Bonsoir. Bonsoir à Podiko. Ma solo carré. Toko. Très bien. J'espère que ben vite n'a pas colonne bango wana. Prince Kassongo équipe comme na niveau nini ba René bana posa ba yeba dossier za na justice to comme na niveau nini
et en dehors de la justice, organisation, Mikolo Bope Sassouma Solo, c'est dit à quoi? Bon, après du coco, bonsoir, Nana Batunyo sur Rolanda Bisso. En tout cas, niveau équipe et comme Eli, Makambo soit supporter, c'est Baebaki et comme Inasuka. Comme Inasuka. Et comme il a un moment tout s'organiser, tout bander l'équipe, tout régénérer l'équipe à zéro. Donc, Makambo Boga na ba justice, bon, l'ikamba justice c'est si la lelo na lobité. Ok. Ils ont attend. Mais tout ça, on va mesure de grâce aux OP, ça m'a bientôt là, pour tout s'organiser dans l'équipe Nabiso. Très bien. Donc, René ne soit à l'aise. Parce que c'est toute la première fois, Balonga Bitumba, Balonga encore. Très bien. C'est profond. Hein? C'est la toute première fois, René Balonga Bitumba, Balonga Njoko, Prince Kasson le bourgeois. Adam Yannick Louké, je pense qu'il est là. Na kota la organisation nini masole zo kendelele organisation double maître et le monde a présent ou qui nembe na ba présent sectionnaire na bino ba guerrier ba combattant lelo o bo bunela pour l'équipe est-ce que lelo ko rassurer na ba supporters qui à venir o bango baza ko s'attendre nango et ça meilleur ou bien ils en ont douté diko ko no biso en tout cas vraiment no bisa d'abord on a pesi ba René Tombote passionné tout ya ballon rond quoi ya foot au balinga football na pesi ba mbote ba groupe ba membre ya ba groupe nyonso FC Renaissance du Congo ba mbote na bino yango wana donc après diko na oye biso boye puis na oye bisa ba téléspectateurs na ba René tout bazana bango kimia quoi pour vraiment eza pour na mbala liboso ba rozwa pena oyo bango balinga na FC Renaissance du Congo parce que auparavant FC Renaissance du Congo ezala qui gérer plus na bato. Ils allaient dire moko mingi mingi batala ramutu tout la ramutu moko ayatola mais cette fois-ci les supporters tous 8 destin abiso en main. Très bien. Ouais, place penas ko to fongo la pena vision auto c'est la FC Renaissance du Congo si ko on est en baba refondation. Il y a FC Renaissance du Congo refondation est-ce que ça la manama boko na biso mba supporters. OK. Donc avenir est à rose meilleur kutu ko le kaya ko savanate. Mais lorsque vous parlez des supporters, Adam Yannick Louké, supporters nini? Parce qu'actuellement les supporters sont divisés. Et ça n'a pas eu bazar, il y avait Pascal Moukouna, na conseil d'administration, selon idéologie, il y avait Pascal Moukouna, il a appuyer. Et ils appellent les lots, les supporters sur les lots, ils ont appuyer les doubles maîtres. Président Billy Maloua, par rapport à vision, na président Willy Kindembe, oyo les lots, Yopé n'a presque sur vous faire partie. Parce que lorsque vous parlez des supporters, des tendances wana, supporters ni ya sana to, supporters ni la raison. Après du Congo na oyebiso supporter morte ya FC Renaissance du Congo akoki ko s'arranger derrière mutu. Supporter tout aux hommes na za ko s'arranger derrière président Billy Maloua, il y a un vrai supporter à FC Renaissance du Congo. Parce que mutu azana signature. OK. Na ministre c'est le président Billy Maloua. Président ya biso ba supporters na ministre c'est Willy Kindembe. Tant balobaka na organe fondateur, ba olobela ba supporters. Jamais nenga balobaka ke tant to salaire Renaissance biso tout to ko kendete. To représenter FC Renaissance du Congo to bimisaka avec Mukuna Musanganya Nantingi, ndenge moko na biso tant balobaka organe fondateur ba supporters. Président ya CNS ndem ta représentera biso ba supporters à FC Renaissance du Congo. OK. C'est Willy Kindembe. Donc un vrai supporter à FC Renaissance du Congo na minito a Rolanda a Royoka nani. Willy Kindembe a soutenir nani pour ti les signature non ndenge non to sali élection de signature ezana maboka président Billy Maloua. Avec Mukuna c'est parmi bateau to banding na bon équipe. C'était René aussi. Oui. Mais on s'arrange derrière Ndeni Zaka Lwa Mutaza souci mananga Yannick Louké. Osaini. Osailo hotel. Tant que président to soutenir qui. Mais na minute il n'est plus président du FC Renaissance du Congo. Il est dans minute Azaka supporter le roi Bisso. Asa président du conseil d'administration entre guillemets to boité mais ce que Hollandais tangena. O lo bakinazo landa avec Mukuna. Nandengeni. Pas seulement va jouer à qualité. A ozong sa renaissance da trampo ba yebela ki ango bi ganya a ozong sango yemo ndenge nini pas ozong sango foto sala assemblée tant to sala assemblée comité ko bimaye akoya na ndenge ki aye ko soutenir ne comité est en place et loko to zelaki
tozelaki banda élection ya mandala akendaki tomonaki ete président Billy Malouwa ye ozala na tiniwenya apodiko évêque était présent mais na reine ya 6 mois ya président Billy Malouwa tomoni évêque mukuna te siko ba joueur ngo ya osombela renaissance di Congo otsa bango na ndako na ye to fa ya na bango nde apesi bango officiellement batutu bamoni na yebita zo somba bango po ba betela FC Renaissance di Congo to po ba betela équipe mo zo préparer pour mettre la FC Renaissance Société. Voilà. Narozonga, Prince Kassongo. Prince Kassongo, le bourgeois. Ouais. J'espère que Adam Yannick nous autour de Belo est très important. Maintenant, toutes nos questions. Et l'eau connu, il est l'eau. Oh, Prince Kassongo. Nous avons une vision. Oh, évêque Pascal Moukouna, comme Renaissance Société. C'est-à-dire, au fond de la réunion, l'actionnaire on a la société pour l'équipe évoluer. L'équipe est dans la position où les joueurs bien, l'équipe est dans la position où foot les joueurs, la position c'est-à-dire il y a les joueurs à l'aise. Vision en quelque sorte des hommes bêtés. C'est une très bonne vision. Mais pourquoi les lots? Il y a une opposition, il y a une multitude de supporters derrière cette idée. Après du coup, on a le baboué. Vision est sa vision de saler la renaissance du Congo. Il y a la société. Mais vu que ça dans le comité, na place où il fallait. Avec Pascal Moukouna, c'est quelqu'un qui a salé belé na FC Renaissance du Congo. Ou a koboya en tout cas, nan zamba ko opinion. Mais azapé moto a bénéficié belé na FC Renaissance du Congo. Ce qui a boy nan zamba pas opinion. Donc, il y a un système, il y a une société d'apodi Coco. Et il y a un système préparé. Et ça, là, chaque saison. Fait une saison, un début à saison. Et il y a pour nous se distraire. Avec Moukouna a fait 7 ans. Et on dirige FC Renaissance du Congo. Après, si je te dis que avec Moukouna a tiré sur ta bille. Moukile est bien la soutenir papa dans la guerre. Et puis, Dédé, un papa, alia kanyama ya lito imoko te. So kotika na système olia nyama lito imoko au BBC. Avec Pascal Moukouna, société ya linga memela biso. Eza o te biso to salela ki vision FC Renaissance du Congo. To ça nous prêter à comme société. Et puis après du Coco, et ça nga passe ya. Nga ili sur la société ndekeza na batu bazomona ontamusu to hotel la société, ouais avec pas te Totem la ba proposer avec Moukouna lobby na likamba société na simanango. Et fait Pascal Moukouna za signature à FC Renaissance du Congo ta. O lobby za nani? Pardon? PCA ya président conseil d'administration. Na installé bam. Point d'interrogation. Alors à rapport du Coco. Président za na signature za Billy Malouwa. Comment qu'on dribbler bango pour qu'il y ait un niveau ou qu'il y ait une instance ou le partir à l'équipe comme une société. Quand on l'a la mouki. Bidani avec Pascal Moukouna. Tu voter ensemble. Alors moins ensemble ça les remise et reprise na mandala. Tout comme peut faire la moto à la signature même biso ndenge même qui ensemble ma guerre ezalaki asenga ki batu boti kanga na mema to ki na ensemble boya na moto oya ko boto voter to bimisa président tout consort. Na bimisa ki idéal. Parce que comme il attend à Malou après Mouninga ye ake na ngoti na apo to supporter ki ya mandala mais Malou est écarté. Tout ça contre papa avec Moukouna mais tout ça contre système à papa avec Moukouna. Contre système à papa avec Moukouna, ni ça là que Adam Yannick pour répondre à la question là, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent assemblée c'est une honte. Obligé ça mon équipe c'est une honte. Mais l'équipe Union sociale assemblée Renaissance du Congo à 2 reprises. L'assemblée qui officiellement annoncé par entité aux Linafoot à 2 reprises est raté. Jusqu'à ce que Linafoot a sali réunion et évaluation n'est pas ça la équipe Nyonso. Ce que vous savez c'est l'assemblée ça la réunion et évaluation pour la préparer pour saison il y a année au Ezoya. Si quoi Renaissance est sali assemblée malgré président Linafoot Namawa a payé faveur pour assister à la réunion qui sont à la hauteur. Il y a blocage, il y a assemblée et ça les matin. Et ce qui
bato wana baza na hauteur wana ba raison eza nini pourquoi assemblée ezobangi ça adem pour répondre à la question wana apo di koko assemblée ebangisa motu poani au gérer renaissance te au diriger te oki olinga bato asala assemblée te poani et puis yo moto géraki ozalaki na baninga oyebi que j'ai beaucoup dépensé j'ai fait ça bilan na ngeza positive pourquoi je soki ko soutenir moto azo télémer l'assemblée eza biso te ezali na futi moto azo obligé biso to ça assemblée apo di koko ba chose o eza ya kobata manase ba René mosusu o baza ya kolala jusque là ba yebaka renaissance ces équipes individu ils en ebela ba René batanga ba statité donc c'est de cela un individu a manipulé bato o ya ye achaki na comité omoni eloko zo sape biloko là parce que apo di koko ba irresponsable bazaki trop na comité à tout depuis to bana mandala ti to continue malua banani ba irresponsable j'assume les mots na ba comité comment yo ba ko memayo ne lo mo ba manipuler bino po bo kende ka bo sala ensemble bilatéral ba ye bo sala kinino cha kinino longola kinino yo ba memi yo ba manipuler po ba ye biso bo suspendre malua na raison nini wana bino bo landa ba réseaux sociaux bo ye baba na ye ko pesa publicité ba to ata ba to na rensa po ba sa ba publicité ba bima na ba politique na ba bima ko ba homme politique na sima renaissance tala to pesi ba to musu ba pouvoir mais ye ba que supporter cette fois-ci azui ba bangam na maboko supporter sa renaissance azongi na 2014 azongi na ba posoana donc so ngol tumbo la bango na nzela na bango omona bango OK apo di koko équipe to sala on a bambonga ba tono na mbonga ba chasser otukamwisa tala ba tango fa ba kufite mon général ba to kufite pour une équipe ba témoigner pour une équipe to sala na 8 ans histoire équipe au moins na 15 ans obeta vous comprenez apo di koko donc to ko linga te mutu moko ya ba osema ba trouble au moins makambo ebimi turo et ça dit 7 ans makambo ebimaka 8e année na yango ndi to telemi chaque fin de saison na début à saison il faut mutu moko boy azaka ye moko ako bende kirimo moko boy po ba mbriye biso comment po di koko toza to sali loko biso ndi toza na émission to abiso misato to sali loko na biso misato na bimisi yo mabe pa bato na bimisi to pe exemple ndeti moi to sali groupe de prière après ça mabe yani kaza mabe ba cheta lokwa ba baza mabe to chaba nga côté to luka bato sutu chaba to na ba o haza mabe na suka na bato ba olobani to lembi ko manipulant to lembi soki bango nde basala ka renaissance et comme renaissance to lingi basala o ya bango pe ba bimisa ngo comme pe renaissance to zana mutu mota benga biso ke boya na on sa équipe na ngo soki pona bon to yate biso nde to ya tali solana Yannick Luka obeta to benga na batu biso après ce que to go récupérer très bien Adam Yannick Luka ensemble tisiko et salamité lina foot sali réunion évaluation pour la banda saison 2022-2023 renaissance pas d'assemblée nouvelle mon côté pas d'entraînement pas de recrutement officiel qui bloque qui diko gona osenga pena bolandanga bien na bato tout ba olanda biso na TV balandanga pena bien quoi avec vraiment attention baye baké ce qu'il tire lelo FC Renaissance toza bloqué toza na inactivité. OK très bien inactivité voilà si c'est l'évêque Pascal Moukouna. Oh nande bino be moko c'est là bo bino be bo camion ça mokili bola ça mon papa évêque mais oui ton abi batu balandanga bien batu bayoka ba fongola pena matoyi ba OK to sali saison comprendre président Billy Malou a 6 mois na ye a géré qui pendant 6 mois to ebi ba réalité to les cas na lina foot très bien 6 mois nesili et c'est ngara assemblée bilan o ezaku tu teke ezateke président Billy mutala mugi na tonga abi ke fona cette assemblée non eza légal donc l'équipe nyonso na minute wa po di koko sali ba assemblée na sauf les FC Renaissance du Congo yo dernièrement na lobaki et on m'a soucié les kana FC Renaissance du Congo histoire hein baza ko président lina foot dikogo na bagi baza ko insulter biso ba bimsa biso tout bazoba eza soni comment se fait-il l'équipe nyonso na ba ligue des sali ensemble mais FC Renaissance du Congo ça ensemble et sali ensemble donc na ebisio to briller na buzoba na ebisio na bengoni
qui est l'auteur? C'est l'évêque Pascal Mukuna. Mouta bloqué l'Assemblée à FC Renaissance du Congo. Donc, il y a un lobby qui est bloqué l'Assemblée. Il y a des désordres. Pourquoi je m'explique? Le 18, mais si. Mais il y a une lettre parallèle dans l'INAFOOT. Oh, l'INAFOOT a créé une cacophonie. Il crée une confusion. Dans la lettre, il y a l'INAFOOT c'est expliqué. Il y a bien qui va déléguer à comité. Tu dans l'INAFOOT, tu as supporter ça, tu as 6 jours, on va reporter ensemble à quelques heures, voire même à quelques minutes. Tu as descente, tu as la sitting, mogo boye. Spontané na ba bureau ya l'INAFOOT. Réponse papier ça biso ya ngwana. To moni lettre mo créer confusion alors yango to ko tikate bo ça l'assemblée to ngai to yebeza nini. Ba pesi deuxième date ya la le 26. Et persister toujours confusion ana. Dossier commis à niveau ya parquet. Et puis dossier comment qui à la veille assemblée. Il y a assemblée to qui dossier commis à parquet. Parquet comme il y a foot que non Renaissance a tenir assemblée n'a été mais tous allons obligé de répondre à parquet comprendre bah fundi Renaissance du Congo à travers le président sportif et puis dans le baboué du Congo il y a des gens bah le mais bah fundi Renaissance ouais puis mettons au fundi président ya FC Renaissance du Congo au fundi Renaissance. Il y a des gens au bazolo baketo bundi ngamde na bundi lelo FC Renaissance du Congo peut tellement ngande mutu na sala face devant bagimuta mais je te dirais c'est non à Podiko. Oh mais si mutu wana bazolo bake yé azala grand azomitia likolo ya batutu aza pasteur toké na monde pastoral il ne vaut pas plus que Coutinho Fernando. Tout le monde a séminaire, to activité, à sala, à l'école, continue na masse. Mais bilo, qu'on a sur un PC, c'est grâce à Bisso, jamais sans vous. Bandaro tala yete, mais baotala bato balé simaniza Bisso. Ce sont les Rennais. Pour ceux qui ont dire, alors ba dossier kuna, ba dossier juridique kuna ne ba kanga yete, mais tant qu'on manque ba tout ba mona manque ba obemina. Alors à l'époque, obemina ko président et assemblée. Oui, petit bando simbete, bando tala zelo simbie bana wana ba telema biso yeyo. Comprendre? Ba dit que surtout simbie ezalo wa to simbi ba kolo équipe wana. Po ya ndolo bana kombo na biso. Yango alaga protéger. Ba simba ga été. Équipe eza ya biso apo di koko. Comprendre? Mais mutu mo ki afundi biso ba René que to lito bote l'équipe. Na nini? N'importe quoi. Équipe ba enregistrer biso comme un asbel. Abanda biloko ne boye biloko ne cessé a comme équipe a changé équipe na statut société et simbate et aboutissa te ba bloquer pas Barthélemy Kito comprendre ba bloquer yango mais yake na mikanda ya société na parquet akofunda biso société FC Renaissance du Congo Asbel sikoyo ba instance tout ba ben sai moi kende ko répondre na Sonia tuni bosco moi yo yebi équipe ezani abina yebi ngo Asbel batuni feko fato yebi ngo Asbel parce que yemi kando aye no ya société outi wapi 2018 Renaissance c'est comme société ya wapi assemblée ya suka toto salawa au président Billy Malou aleka ki na tinoweni to salaki toujours na statut ya Asbel to 6 saisons na Asbel mais yo na statut ya société depuis 2018 qui trompe qui to lo bati to pesa réponse tena sur ba téléspectateurs ba mo bazui réponse mais bato ba ba mutazo bloquer ensemble FC Renaissance du Congo biso to ba tabo solo c'est l'évêque Pascal Mukuna so ki alingi FC Renaissance du Congo afongola motema atika marambo azo sala ana posa kuta na biso apo di Congo je t'informe olobi azana posa kuta na biso ba supporter sa FC Renaissance du Congo nani évêque Pascal Mukuna on a posé solo ana biso abi peut-être oui ana le kolama te atine ba message biso doit collectif de supporters de FC Renaissance du Congo. OK Oh papa ba collectif le kolama to bino te a aussi biso ke bandane OK to die ta va to dia que nous retirer non plainte na yana tiga ki o fundi biso yo fundi biso to solo ani so mta fundi on a justice obi ke abomio diko comprendre parce que oya komeko ke na parquet sans preuve
sans mukanda ke ezola que ye kolo FC Renaissance di Congo ba okanga e to ke ngi parquer na 4e mairie ba mona ba image ba sali ba manœuvre dilatoire ba lettre na biso ba memo na biso to komaki ba na mwasi mwasa la una sambela so na aseka na ofina ba papier inspecteur bengaki nani bengaki procureur ake azo ayebi ko to teke biso to kenda ko amona ta lettre monte me ba signer ba accusé de réception ba tangisa ki za tangaki suite to lo oui déjà tangai mikanda tout apo di gogo suite to lo ba te ba zela la suite. Ah ouais, dans quelques heures base la suite. Yannick Louké la suite sur le matin base la suite. Comment base la suite? Ah bon. Ouais, soso mobile à télémite. Nani? Soso mobile à télémi. Soso mobile à télémi. Oh. Ouais. La famille, ah, l'arabe, hein, fibre nouvelle vision, les lots qui ont développé, ça fait tellement mal. Comment on a que Renaissance, Otoyebaki, Renaissance, Oyo, Eningisa Congo, Eningisa Kishasa, Renaissance est comment sombrer parce que ils ont abattu au Lelo. Bazo Talake, pour la banque base à la mienne, il faut bloquer les choses. Prince Kassongo. Tout ma réunion c'est ça bloqué. Assemblée salamité, entraînement dans les bandités, recrutement, bah joueur après bazo kende. On va peut-être saison passée. Et ce qui est le lot, supporter ça a eu espérer na nini. Et ça la manière moko oyo le lot supporter ça a eu espérer oyo qui ko déboulonner ba manœuvre dilatoire non c'est ça le mafon à refréner équipe. Après du coco. Supporter c'est déjà sa l'ignorance. Et puis supporter soit à conscient, soit à constant, soit déjà l'information. Après du coco, assemblée et salam et finir par coup salam. Quand championnat Zoban. Mais si de grâce et alaga. Maintenant qui information moi assemblée samedi et ça bien vous informer non. Elle va tout mon appel son en botte pour son ina lo va appeler sa botte na maman bana. Information ensemble convoqué par Billy Maloua ou bien convoqué par qui? La qualité ni. Oh, apo di koko tine to speaker bino mutu aza mutami beko. Maloua o biso bino bomona ya lobaka a mutami beko. Bino mona ngo bajia. De bomona ha mutu manipuler. Tala apo di koko. Au monde bato okanisa biso toyaka pour non ça publicité comme Maloua tout est toyaka parce que ba toucher biso Maloua zakine na 6 mois à convoquer assemblée après avoir convoqué assemblée soki toke na assemblée élective ba voter to até candidature ake night Maloua onyo bazo finga bazo bundisa bazo funda abundela nga abundela yo abundela luke ya bato ya histoire ota ta omoni za bato mususu tuna fandi bina sur téléphone on a tel réseaux sociaux ba mutu makambo loba aye kukumisa Renaissance na nini apo dikoko na lati li papa pona l'action na poto na zoka na tête de ville na mukonga na kangama na chaîne na Veladour na Sambula. Ce qu'on m'a dit solo, mais ce que mon boye, bato mo ba yo lobaka et qui va ça ya songolo pa oza renete, o na histoire te, o ko intégrer Renaissance. Na tuna ki papa mo bo achaka makele trop na réseaux sociaux. Na tuni ka question. Na 2014 ozaki na kisasa. O te, ngana yaki na 2019, o ko kuta Renaissance à confinement. O tala no ba 20 mètres. Mais les lozo ganga lo, e ke ba ngabité, o yebi ngote. To pola bambula na nani akubeta fibre ba bacha ba shark moye telemi na biso wa moya ba 13h na 20 wana toujours ba problème na ba boulot po biso to komisa équipe moto apo dikoko toujours au monde to saluer Renaissance aza équipe mosusu bano ba okendo wana ba moni ba po ba lati raison mais to finga egat bambwa ba fouter tala bana ba bimisi biso 14e saison passée ba bimisi biso 9e. Pardon, saison coulée, 9e, saison passée à 14e. Mais bah quelle équipe inine? Yo qui moi ça c'est une équipe il y a avant 5 premiers championnats.
baki presque na équipe ba 5 premiers na championnat to formaka tinde na lo baboué ba supporters ba banga quand est-ce que tu ça la détection quand est-ce que tu invité quand est-ce que Renaissance a ça recrutement moroboué il y a quelques secondes peut to ça un grand équipe pour Renaissance ça lelo siko presque songo ba joueur ba uti Mali ba musu bazo uta Kisangani ba musu bazo uta Brazzaville tout ça première fois Renaissance ba joueur uta Mali to joani apo wabata zua te lina futo ka ba organiser ngo bien o comparer ba joueur ba betanya futa ba joueur Mali tanga na club ba Mali ya beta ba demi finale ça fait 6 ans 7 ans boka se ba intimider biso na Mali na ba Mali ba Mali ba ka ba bela mi Congo apo di ko ni na ngoko kaka bango nde babenga ba Maliana ta bayaka bayeko tekela nga joueur mo bela kane mu Congo bukana sia toyebi histoire Odyssée biso na Malia Reina Zolu komona tato zu Messi Cristiano Mbappé Benzema na Rensa tanke ba kole équipe ba récupérer na elo na bango te eloko ko évoluer zaki to préféré to ça ta saison mono mi saison mo izala ta maleme mais na maboko na biso mi saison maleme mais na maboko na biso Adam Yannick Luki. Est-ce que les supporters ça n'a pas coqué en son joueur parce que toujours le Mbappé mais faut autant là-bas Angers il faut recrutement il faut qu'on héberge joueur il faut qu'on sombe joueur est-ce que les supporters oh toujours les supporters gagnent toujours est-ce que les supporters FC Renaissance du Congo bah la conscience en a les que en cas de victoire il faut sombe joueur il faut héberger joueur il faut foutre joueur et pour ça parce que na bo salaté ngai na investigation na ngai na pour se rendre compte que na koti na bo salaté on comprend bien comment on dit mais la kada sima monga tono mais monga tono on peut et tirer la pour ça et leur mongo na Renaissance d'après l'investigation na na royo répondre mais oui ok na lo baboy wana izalaka kaka première phase izalaka loko oyo na minute on a informé yo et loko oyo voire même na procureur o ba na funda biso na 4e ri a témoigner ngo na inspectorat dikoko procureur a témoigné a dit te masolo ozo beta ke équipe ezala ba supporters biso tout oyebi procureur yebi masolo tono procureur a 4e comment qu'il lettre que ensemble ça comme a témoigné d'inspectorat ka yebi makambo ya tono yebi makambo ba supporters ya FC Renaissance du Congo ba sala na mboko ça normalement a témoigné moi l'inspecteur akendaki c'est non sous informé papa akendaki biso to kota tina samai na Renaissance ouais yebu to pesa information déjà ba to bazwango déjà mais biso to ba 6 to kota tina samai solo procureur a témoigné que ayebi makambo ba supporters à FC Renaissance du Congo ba sala ba di jamais vu ba boya kokota na stade ba tia ba mbongo na bango na ba tono siko to bandi bongo di koko mbongo papa na ninga mabete atako na ba église ngo mo bo tsara mbongo bo mo église etonga matembu nde somba matebo ndo tsaka banzimba ko ki église o mambalare ba tsepo comprends mais siko biso to tsa mbongo to bandi to laxi volonté ba to mo banzima biso te to bimisa to zala meilleur to bimisa meilleure recette ya ba match ya betara na championnat ya Congo depuis football premier derby na biso na RCV club oui ngana o biso na témoigner à Podi Koko à l'époque to bete Pefkin na lagi proche équipe moko boye Kada Sport président Kada na utangola bazo kende ko négocier na 30 provincial ya Kinshasa ba programme bango enlever des rideaux ya ba match ya FC Renaissance du Congo na Pefkin. Rien qu'équipe serait bêti enlever des rideaux à FC Renaissance du Congo et Pefkin azozwa mbongo eko sungaye na 5 matchs azo ba jouer en charge pesa ba prime si ko wana équipe bando betara enlever des rideaux sur FC Renaissance du Congo en bénéficier ndengeni mais lelo ba ignorango mbongo tono yango décourager supporters mais ngana ebiso apo di koko so na salagi sondage supporter René aza toujours na volonté wana. Donc ni ceux qui ont le monde mutuana ou ayaka okota désordre supporters René aza prêt kota na bo solo na fibo ya Facebook
totuni ba question yo moko mona sondage totuni ba question kuna nani kolo FC Renaissance di Congo na loba te pona boy na polémique comprendre sur 100% ba supporters 99,5% ba supporters ba bi eza ba supporters na monika membre moko famille kombo ne pesa ka ndetika ya ba tribu wana yende kam de loba ya elwa na tuni soki FC Renaissance di Congo za asbel to société papa na 100% ba supporters kota eza ya mambo li solo te mutu toi beta bo solo na fibo Facebook akota a robin en direct bazwa réponse FC Renaissance di Congo asbel ou société bazwa réponse comprendre au monde bolingo yo supporter azan mon équipe na ye kota na groupe WhatsApp kota na port des supporters René okute dans oza prêt à retirer un numéro azan na posa kota na groupe wana ba kota ba réunion na biso to sala ya ba supporters ba mona niveau bazo menacer lenga po ba banda dira rotina ba mbongo na comprendre au monde que volonté mais si quoi eloko eza ko mbrie batu ba yoka ki assemblée na salamité mutu mo lobi équipe ya bazo eza ko tsa batu na mbrie mais na lakio petit face maintenant to sana assemblée makambo te zo fanda yo monde supporter à FC Renaissance di Congo ndenga a tomboka après à tout et puis na minute on a ebisio wana makamba kati autant sous supporter va préparer na CC o ebité mais na laki tous les supporters René ba ota la biso baza la peser baza la mutema rokita babanga ku teke o équipe so ya biso ba rozwa meilleure équipe banana histoire FC Renaissance di Congo banda oh oui Adem. Mais balobi FC Renaissance di Congo la gaizine mais cette fois-ci papa on a bilo wakata mai dans le bango te ba na poser information yo na moni se ba tindi o tout na po besoin information ba zoate exact info il y a 12 PPL Mbetolo très bien 12 PPL Mbetolo toutes mes salutations na président Antoine Moussanganya depuis Goma mon président na mon message vraiment nous avons tellement motivé président Antoine Moussanganya depuis Goma mon président merci et ça le rappelle moi bien au ça Moussala Mouroboé n'est fils que texto à félicitations et puis il y a Nani il y a président Antoine Moussanganya cofondateur très bien avant de cofondateur à FC Renaissance du Congo félicitations merci. Ah non mon président et ça l'ima bien président Max ah, venez dans l'idéologie. Président Max Mayaka, président Roger Tingui, vraiment merci. Tous les gardiens, Obin Nombe, Joël Tchumbu, Freddy Mouzela, Mama Statou, autorité morale, Aigle du Carthage, Yofona Yambo, Aigle, Fona Yambo Awa. Oh, il y a Fitir, président CNS, il y a Société. Mot tenant Aigle du Carthage. Presque à son mot. Toujours. Presque à son mot. Toujours. Est-ce qu'il est là? Ali Marambe Kendelele. Na okia de malobi. Elo on na zongolo. Touro ba rene ba ozo meilleure équipe. Na ba joueur nini. Na coach nini. P na comité ni. Ah. Après du coco. Au moni toi ba rene, toi une expérience et logo to uti na banda de ring. Si on a peut-être un prince, non, ça la détection na bandal. Yannick Luka osala on en chill. Bataki mbateke ba osala. C'est-à-dire tant to ya obimisa ezate ki to ina ba joueur mot dato moni ba. Vous comprenez? Coach yo so la coach. Nyoso ana prevanda bien. To linga ka ke to sali ensemble, to vandi kimia. Nyoso neza o me ba joueur ba zebele na Congo. Renaissance c'est usine. C'est vrai. Équipe. C'est là non. Oui. Question Yannick Luka peut répondre à la question. Oui, mais il y a bien fou. Voilà. Championnat betanga. Nzemmoye mami Billy Malou ana mongoté. Billy Malou incapable à ressembler joueur. Billy Malou incapable à repasser à joueur prime. Mais tout ce qui s'est fait aujourd'hui, les mêmes Malou, oh le bazaki na mongoté. Et les mêmes aloua, oh les lots, ils ont réalisé de grandes choses, mais dans le silence. Nous sommes investigateurs, malgré. Moi, je suis lobby, le même aloua qui est en train de faire les choses, des grandes choses, mais dans le silence. Plein de logiste. Vous avez voulu embrayer les gens,
Non. Pourtant, vous travaillez société, le bino boy na bloqué. Apollo go zong singelo mo boy. Au monde tout ça rabé. Mutu morote na désordre, mutu morota ko semer l'argent. Pour mon amutu azana mbongo toté, tout ça la kimia. De tout yeba. Tout quand ma douceur soit désordre. Est-ce que c'est là toute la première fois, ça fait au moins 5 saisons. Dans le 5 saisons. Pour toi, dans la 8e saison. Kinamo, on a fait une saison si jouer à Renaissance a déclaré. Nyon soana. Mais Billy Malouaza na mbongo tombongo ti. Tout qui est un ensemble bilatéral. Tout yeba. Boli ngamote poani. Bino batu uzaki na mbongo chembo. Apo di koko. Omoni René a ozela tolo banini. Zala zwa conscience na yo. Équipe za ya yo. Suyo tiki yango. Équipe ekende MPP. Pour battre c'est bon équipe pour que base équipe pour récupérer on mata ba c'est non pour ba bomango pour équipe ça supporters et c'est état d'esprit et c'est logo ça min esprit à battre belé tant mutu moko ozwango et akoko supporter charge wana ti vous comprenez notre papa est Pascal Mukuna des fois zani akenda ka sale logo pas regretter oh oui et là non to loba nae to loba papa avec Pascal Mukuna to loba na biso te ba adepte soki ba ne ba wana to tipara te ba na histoire te. Est-ce que vous avez un intendant mobile, bah ébissé que Azou va faire ça détourner ça tout pour PC copie à Kuna, n'a pas nous répondre. Non PC gaz, n'a pas papa avec Pascal Mukuna. Équipe sozo kende boye, papa avec Mukuna. On s'est racheté qui déjà n'a pas beaucoup supporters, bah kumisa qui yondongo linga bah komiso toro. Mais yo mongo lisuso la mukina yo, okolungano bah peto bah pesa ki wana. Pour la nini, oge funda mukolo équipe na l'état. Non, on peut se chance. Très bien. Non, on peut se chance. C'est comme la souka. Adam Yannick qui nous que les supporters va causer la nini. Les supporters de FC Renaissance du Go, bah nous allons dans le quartier. Vraiment, en tout cas. Comme ils manqué, on a pas argument devant battre Moussou, le Kora Babiloko. Bah c'est la nini. Tu comme la souka émission. En tout cas, après du Coco, on a rôle les caboétés. Tant qu'on a eu autant de combat Antoine Moussanga, on a rôle les caboétés. Antoine Moussanga n'y a pas ça bambote na ye mutu oyo abimise la biso avec Pascal Mukuna. Merci. Pour il a biso avec Pascal Mukuna quand même c'était non peto bundi na ye. Mais mutu abimise la biso avec Pascal Mukuna pour ba c'est Antoine Moussanga. Ouais, Pascal Mukuna ala mutu mo. Non, mais c'est le regard sur l'émission. Té, biso doit battre jamais nostalgie go en émission. Après du coco. À l'époque on a bêté l'histoire papa Maké. Jusque là muta contredire té. Les lois sous na émission que nous vérifier information avec Mukuna Pascal Mukuna Rolandanga en émission oyo. Avec Mukuna a contribué à ce qui $300 tant de son joueurs qui sont esprit des morts. Alors tout le monde doit contribuer moi $50 ni na ceci bando reçoit pas président sectionnaire. Muto a sali ka bima comme ça à côté na conseil d'administration c'est Antoine Moussanga. Muto a fouillé tina Renaissance tibo e boyazonga ni sima na Renaissance pour battre dering ba bima e bima te ka po ayako panza dering c'est Antoine Moussanga. Mais lele oyo azwa monnaie de singe boyebi complicité na masolo ya edingwe en tout cas ngana sengeli avec Mukuna Bolimbi c'est Antoine Moussanganya na théâtre tout ça la ya edingwe quoi. Oh Pascal Mukuna sala na edingwe na sengi na Bolimbi si papa Antoine Moussanganya biso ba no tozaka na posa na yo. Pona question ya ba joueur na équipe na entraîneur. En tout cas na bandeli sous ba joueur ba René ba bango pio. Malgré tout ngolo baté mais na pesi sous ba tout devoir pour na muta ba ya ba nostalgie ba tout ba zonga final moko dessin pe to betaka na kano biromeka ba tala entraîneur a coachera biromeka ba meka ruluka kombo na question pour un champion. Comment entraîneur na ba baké. Peut-être ba romoni na Renaissance la vie peut-être. Na lobelo oté. Na lobelo oté en tout cas président qui Willy Kindembe l'aigle ba mbote na président Billy Maloua Basilique à partir à Istanbul. Ouattamo na fibo à part des supporters. Ah, Ouattamo na fibo Liévin Wesso na Royaume Maroc, autorité morale papa Tommy, en tout cas papa BP. Papa BP Kalaté l'homme de 10 minutes disque d'or. Il y a bien Migolo disque. Papa Pablo. Voilà presque ce mot. Bon bah mbota trop na Elvia Tumo, mama bana. Très bien. Prince Sylvia Brian Kasongo, Kasseri Gamaimo na Kalati ba omono na Fibo, Grâce Kimoni, Bénédicte Simon, balé qui tout angana pesi ba mbote et puis batu nyonso o bazara na même idée, même esprit na biso,
Bambote Rodriguez Poutine. Ou alors Henri B50 na ba Londres. Mbote bon on a pesi mbote na ba président sectionnaire to continuer lit to continuer tina suka aigle di cartage mbote no na pesi su mbote na mutu mo putu na zangisi mabe Alain Bidouaya. Na pesi mbote place vanilla lelo ya fort parti na pesi mbote pasta na pesi Alain Luboya mbote la famille. C'était avec un réel plaisir. Vraiment, il y a que Landabino. Donc, ça dit un réel plaisir. Il y a représenté émission Pourquoi Lelo, émission Fibo Nouvelle Vision. Fibo Nouvelle Vision, il y a Pourquoi Lelo. Vraiment, merci infiniment. J'espère que tout le monde biso, tout le René, Kakanenga Bandeko, Baouti Koloba, soyez vraiment calmes. Ouais, Bozala Kimia. Donc, Papa Mafouka Ngoyi, moi la Fibo. Émission Nabiso, Fibo Nouvelle Vision, to PCOP, Mbote, Makasi. Donc, vraiment merci infiniment, Tokomina Souka. Merci l'équipe technique qui a accompagné Biso na Pourquoi Lelo. Dete Nabiso, Gelor Mouya, Fernando Torres, l'attaquant de pointe de base. Il y a Enoch, merci infiniment. Merci, na double maître, double boss, Piné à train. Ntsengou di bende songa mbeli babetra likofité maître Cleophas Billy Maloua Aigle Royal Willy Kindembe. Depuis Goma j'ai sali le boss Antoine Moussangania. Merci, ciao, te retrouve prochainement. Maloua kumba biso mema fibo ezobika pona yo Maloua ezobika pona yo Maloua, allez ça mon pépé. Oh Maloua, mema fibo, kumba fibo, ezobika pona yo Maloua, ezobika pona yo Maloua, allez ça mon pépé. Oh tanabiso to yelelo nesengo, oh ya Maloua, telema mwana fibo, afibo bayamba yo, bongo babekela yo maboko. Renaissance azana posa akozala pe na posa kotikala na posa wana ya mayele makanisi ya mutu nyonso oyo akoki komema quelque chose pour que Renaissance ekende liboso. Tabango,